biso moko ba comédie to bebisi musala na biso makaya lobaka mingi mena lobaka na tina masumu de brende mutema mabe so yele ba caméra pourquoi otalanga na obela oko publier pourquoi que yo otalanga obe pesa nga enveloppe moko o filmer pourquoi ko pesa nga enveloppe pa nzamba mona bilwana nyosute wana tout au sala nzamba mona ngote oui o pesa nga edenga na fa na ndako asombi saki ya loso bolinga basaki ya loso openga enveloppe pa nzamba mona ngote ebike bloka sisa bidimbo to sala film wana ngati leo na zombo ngote ya atu misusu bazwazwa balusu basala pe bakia mama ngana zuite kaka bakonde misusu ba ke kota contre molema côté wana ngana zala figurante na film wana soki ya siko boke botali sisa bidimbu bomona na kwea na bamai na longwa na yati Kishasa na sisa bidimbu na zwa mbongo te na groupe sa suipe baya balongola nga pa bilamba nga mutabakisi ozala na basinga luketo soki président tomboki ndeni soki ayo président so obimi moi président comme faible nga ba collègue susu mususu ka kata groupe wana visa kenda boye pa TV vie na makaya baki logo mogoti vie aina moto makasi makaya na vie ba elongo basala biloko bokoko batonga ngate basala nga mabete soko salinga mabe ezalo ko mo bwaki so iboye likolo ezongelio donc nga soko salinga ga mabe ya yo moko kolela ko mutu wana ndoki ngane na boye bato ba che poison bwaki ngambaso mbaso na pezwinga na ko mo boite na fandi parler na la parler te Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. De bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis, les Navidad, ce qu'on a fait à la bande, qu'on a dit, nous avons fait ça la Matthieu 7 comme d'habitude. Bonne année, Noël et Amour, et ce qu'on a sur la porte. Biso ba etola na pays occidentaux, toyebi déjà que les retourneux ça déjà ba liste ko ba na biso baza na mo besoin biloko ba na mo besoin. To pense aussi na ba na baza na ba parents. Les gens purs et sans tâche devant notre Dieu Isaïe à quoi assister ba orphelin ba na baza ni ba parents. Isaïe na Jacques 1:27. Soto ko sala ya mo nzambe akosepela pe okosepelisa motema na nzambe. Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin ena boye tokosenga na bandeko nyonso na monde entier oyo bayambi biso orphelinat vida na bandako na bino bokanga motema te bosoutenir biso boya na lisomi na bino hésite te tosepelisa bana na biso ensemble na bino na kati orphelinat vida jardin d'Adam esika wapi nyonso ebanda ndenge bana biso babivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida fo bavive. Alors vision na biso ezali pousser bato mosusu pousser bato baaider bato donc surtout beaucoup plus bapersonne démunies. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te tosengela bango bambongo na babis te mais na mawa oyo ya moke azozwa na mawa o bino souci boza nango pour soutenir bana yango wana nde tozo faire fonctionner eloko oyo. Tomonani le 25 décembre ensemble. Appelle-nous 647 533 43 10. Pour hésiter te robenganga, de éviter Yaka, orphelinat vida, pour passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Merry Christmas and Happy New Year. As you know, we are getting close to the festival season, especially as we all know Christmas and New Year. Kids love it because they're expecting presents from their moms, dads, aunties, uncles. You know, they're expecting to have like a turkey for the dinner for Christmas or New Year. You know, all those things. But there's a child somewhere.
Motena biso nyonso oyo surtout bolinga kaleko mirankiamvu de partout. Merci mingi 2024 ye pona biso nyonso na ba petit biso quand même souffle de vie. Merci aussi na mon réalisateur Babile Mbinga zo Pierrot et PM Balobi DG à caméraman. Ah là là. Merci beaucoup à Luizombala le grand mannequin, pourquoi pas à Betine Sakasaka et Sikozali Nzambe Apambola yo l'embouchure du fleuve Congo. Otuninga pona nini yomoko Luka Oyeba. Merci Lelo Nazo Mbelabino, un artiste comédien pour une première depuis l'année 2024 bandi. Ensemble tokosolo la makambo belé belé surtout ya Moussa Naye. Dans Nzonzi to muna kaeli souti. Ba makambo ke belé belé ke non ba comédie ba comédie ko kimaye parce que ye za kasozana ye za mto ba kisi makambo na yo abenda batolo pemba. Tokolokato selon lelo a éclaircir yango. Tokolokato bato bape relation ni ya ye na président Masumu parce que ye a uta et pas président Masumu potoka makambo ebele belé ebima entre bango mibale. Tokolobela lisusu dikambo ya élection ba ces comédiens toki makambo belé 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 ndé bakata ki bango makambo belé belé bimi ensemble avec invité nanga toko lobela yango. Il s'agit de Papa Makaya. Papa Makaya, merveille. Merci, pareillement. Mbote na ope bazolanda biso mkola lelo. Ba mbote belé Tout le tango yo kana chelo libaya ngapa ndo boka ba. Ah yoko to mabango sakanité. Yoko songa bien pesa ba. Ashiba saula somo trop. Do ngayo na émission. Kaka ba question ngo mambolo ba yango pe mira ki amfalo bit. Adrisha motomètre qui bouti grand frère propre. Yayo pe yangwana. Voilà. Igo Sala siko zali bambo tevele abi muto soutenir Fatia Igo Sala siko zali merci beaucoup. Esther Mayangi Motema Charlie Poutou lelo nasi naanda ki vidéo na yo ma belle sœur siko zola sa ba neige obi ke mbonga poto ya lipasi mingi OK musala vraiment ça bongo il faut vraiment qu'on travaille. Merci mingi ba diaspora musala ka tongo ba neige kuna na Europe ça makasi mais bozo bima boki musala musala et si ka bozali nzambe vraiment à soutenir bino parce que c'est grâce à vous ba parents et belé a on ça baza ko vivre makaya boni ba fête leki ndengeni bon ba fête leki nango et leki nango ndenge nzambe alingaki lekela quand même bampiaka na bilamba salité mais exali le côté salité nde oh kasi la kishasa mimi ya bampiaka na bilamba salité bona ajino peno oso bilamba fête banati mais bon yo pe la bampiaka pe la bilamba salité mo et à partir comédien voilà vraiment tout à Simor King ça peut bien ayokuti ya mambo kala sapera kala nabona nga merci naboyi sapera kala surtout tozonga kati ya en 2023 en 2023 na Moussa na yo betep ce mois eleka kindengeni po tomona ko zali pena absent mingi foma ba mambo ezaki belé mingi ya mambo privé na ngamoko ya mambo privé ya ngamoko na ipa na ta vraiment ya ko bosser makasi te na ki bloqué na makambo moko bosongolo pakala ya vinanga ya foyer nanga mais c'est leki nango mais na minute vraiment donc ma tous eza et puis na kotikela mutu tante na minute la kotikela mutu tante otika mutu tante la ndeno sa chaîne pour masole chanja non chaîne nde aka na scène to kutay na yo bongama onde ezalaki kala otiki temps te ba petit baye bien ba collègue mo ba ya bimaki te azwa mpepe pembe na yo abima obima sute ce ko wana osala ngo apipo yo nzonzi ba benga ko besute te ezalaki so ba benga te atende abuna bande da musalati ba benga ka sute na lobi na to tourner na modero samedi lelo pe mardi fa to tourner mais to tourner jeudi collègue na bino nani de quoi de faire offre d'Adi Kambala petit frère ni wana nani Vincent Toulouse na tourner pe biloko na ye
po bati musu ba yeba na bango te. Année 2023 yebisa biso na pena vérité. Baninga na yo bachaki ko en 2021 no mo basuka na wo. Baninga no banyata ko pena bouton. Bando bengo souté. Yango na beti lisolo te. Ko deviant pour na ma vie conjugale na yo. Ezaki ma ba ko benganga. Mais na ta bango bazo benganga ke yaka airboy. Mais air wana o matam suzula do sala ba mambo, sala ba mambo, sala ba oyo. Ta penzi anda ko pesi. Ah, yo ma bo cheli ne vere ko bima tam su 12h. Pour le moment donc na za calme. C'est la chaki minduki na nzela déjà. Arranger quand même na baninga ba comédien po ngala bango to beba la pela mututé ezalika problème na expliquer yangi mamunanga ngala ba comédien na problème te na ba niveau CCN to tambolaka rien ko ka pena ke no makaya yo soki ba ukangami kaka na mutu ukangami na artiste comédien au moins c'est comédien na msu baninga makamni to ndo beba koza mutu moto mingi olinga mingi okindi bakozonga ba ko mingi kiza mta moto baninga na yo net zela na zela net mutuni oto zala na ye mamune beba ayi nanga merci keti yo ka ngote vide loin azala pembe nanga ye wana ti ozi petit maviokeli ya se ye wala pembe na moto sila ye sudi ata tozala na ye papa nsaka la kutu ermu banda omona ane sute tato ko mokangana avie to esanga bifie tika mande fa pembo atiki yango pesi makambo omona te ti lelo donc saka na tournage mama benga demande pardon ne pesi makambo ngala na lobaki tika yango okata ngo susute tanga tiki yango vraiment donc abimpa vie Johnny sikoyo mutakala donc mutakala penze bimi tata mobimba ye epesi makambo soki na kosi otunier à côté de l'église vous passez na satali oh voilà papa nsakala zalaka ka boilibela donc passer na biso na pesi passer so mbote passer parti à piti mobali ya batu ya mama Francine et mabi zalaka ka bo qui ça on a zula tamsu na nyata ko nyato bien passer na biso la pesa nga et ba te bele balobaka makaya mutaba kisi asala boye na yebaka te kisi yango miraki yanfu na niata yango ya koniata ou bien comment oui batakisi bandimaka kisi te na bandokia me nga moko soki naza bo nandimaka natalaka bo o me kisi yango bato balobanga na kisi na niata yango ou bien donc namona yango bizarre seke bato babanganga na biloko on peut moi teke moi teta maboko ba câble belé donc apoza na basimba na wewe bizarre te pardon donc bato bazolanda bato basinga zela omoni bato balanda jana chana osaki awa bato balanda bato tu bayibi na bango biloko bayibi yango oyo eza bilengi babi yango babilengi fo ya loboko bilengi ya bilengi tala ngana luketu nana si oh malembe ko nana si yango to da te no écran oh so ya te so nana singate nana no sala nana singate nana loto te to mo bilamba ya misa ba mais maman zo le boza raison on a groupe ça supe baya balongola nga pa bilamba nga mutabakisi oh kutaka kabu or que sans ça tomboka molimo ni fanda na kimia mais yebo c'est ka kala kinga tala kota boye bano to tala ngandi akoti boye président lobani lote bonjour papa bonjour na ke na kulise na longa bilamba la ta teni boye tala moi simo penza ya tala la ti pantola za kitisa ngabo atika théâtre to azala ka théâtre asala ka théâtre me ya rare alongola boye oh nini bon na loba komune kadi mwana bumbu kadi mwana bumba ko motika pela kowes na tika ne théâtre asala ne PR mogo dani ngwana ti dani ngwana ate théâtre ni ngwana raté dani ngwana sans que ayebani te kadi ayebana ka mais acha mingi na cop neti na pini na boye na koma muta ba cop na koma sa ba cop na nga mona mwanda kabinda alors le bilamba toke alors le bro ndilemo abuga na oseka ke
na basimande te batindaka nga mpenza na tala babisanga soi-disant ozalaka na basinga ya luketo soki président tomboki ndeni soki ayo président soki obimi moi président komi faible nga nzambe na ngai bakolegi susu mosusu kaka kata groupe wana vie sa akende boyebaka te vie na makaya baki eloko moko ti vie ayi na moto ya makasi makaya na vie baelongo basala biloko ya bokoko me na tali boye defeko vie matie ngana ye toyebanaki sans souci o ngana ye toyebanaki koyebana yango na tala bonga bi bokili yaka bosomo takufi mambo ekomaka ebele boye vraiment ok naza na mwana mbensa mfumu titiki mpanzu donc batongaka nga te basalaka nga mabe te soki osali nga mabe eza lokola mobwaki soyi boye likolo ezongeli yo donc nga soki osali nga kaka mabe ya yo moko kolela koloba moto wana ndoki menaka nga ndoki te ndenge na botama baloka donc obotama bayebi yo yo nde soki ozala bana na yo fo tyala maloba mo likola bana na yo kisi mobimba ngwana donc nga dase batia maloba mutu akosala nga mabe kozongela ye secret kaka baloba na nga na kolalaka na kanda te okokosilika mais sala effort kolala nango te ocomprendre nga nakosala bato mabe chaque 0 heure fo lamukaka te okosilika te 0 heure mpe fo kolamuka yo olamuka te fo sala effort olamuka 0 heure bongo ozwi bandoki olamuki oprie nga 0 heure 3 heure na prie nzambe protege nga protege bana na nga oyo bakobundisa yango mpe babundisa bana na nga bitumba esilaka bango te soki wana esili soki nzambe alamusi nga ava susu na ntongo ava moyi ebima nga nabimaka susu nabimi libanda na prie mpo ya nzambe kakela likolo na se nalali nanga bosiko oyo mutu lokola nga yo okoya kobundisa nga ndenge nini soki obundisi nga olongi nga seki nzambe akufi omoni papa nga nde na boye o bato bayaka batie poison obwake nga mbaso na mpe ezwi nga nakomobwa te nafandi pale nalalaka pale te wana nzambe aza susu te wana nzambe mpe akufi otyelinga nani poison otyelinga lokolo na nga nafanda mbasu na nani seke nzambe akufi mpo nga natyelaka bato poison te natyela bato mbasu te yo otyelinga mbasu nasali yo nini ekozwa nga ti yo moko omonaka ezongeli yo na mosala bino makambo mpe ezalaka nazoloba nanga alobaka na mosala kutu te atala mokili kaka moke mpona mosala nga akota yango duti nasala démonstration mo elongo nazongisa bacollègue mosusu na tournage oyo tosali na mundero basala elongo mundero azolia ndaki bamakoso bani ntango azodameli mpe nga petit ntango bakatika coupe batyengo wana donc nga moto bosala banda olia bacomédie mosusu banda olianga yoka bacomédie balinganaka te batyesalaka bapoison mais sikoyo tulie babi vanano ojabife fana ozali na raison yayo oza na raison na théâtre moto atyela motu poison azalaka te bamakambo wana ezalaka libanda makaya koza na problème na ye na motu moko libanda ntango akobele ekomi te bata théâtre mais eza bongo te nakanisi comprendre kindoki nanga noye na comprendre je pense que eza malamu ndenge éclaircirant lelo bato bazolandanga me bacomédie bazolanda ngai bayebi makambo na tuni question wana donc c'est mieux et c'est bien plutôt voulais-je dire il fallait me éclaircir en dengue ou éclaircir en haut je pense que balandi ba propos peut-être batenaka pona makaya alobi ye azalaka bongo te année 2023 bete abisona masolo tene omonaki musala na bino sikoyo non musala penza etengama cœur et puis eza otengama toyebi te sikoyo nde bon okoloba ke moto na bacaractère na ye na ndenge amema makambo photo écarté mais mambo ekoma na téléphone akosala biloko na ye abengi bato nde mibale selo oyo natie na youtube
donc ba faux acteur ba bimu ba faux acteur basé belé aza pa sali pe kombo mais batu bandima na bango yete makaya makaya mais bandima ga yete ay bu travailler te mais ana kombo ni basé belé OK et basé belé biso moko ba comédie to bebisi musala na biso biso moko ba comédie to bebisi musala na biso biso moko ba comédie to bebisi musala na biso to bebisa ngo koma mira ki amfa kozala na chaîne nae mira ki amfa za artiste te makaya na musala moko bofana sala ta na sali chaîne obi bobo na projet moko bobo na sala film lukelanga kingandi ate na za ba numéro na bango esimba bon to sala ndeli sipo na makambo ya kaka ye moko makaya tala tianga $500 na obenga bango yo kutu fanda na oneto yebi no problème te entre te bando boulé na bimisa moi 2000 mais 2000 est-ce que ba olinga ngo mais le quoi muto la bine valeur et le quoi ngota souffrant na ngota za ba format epete a logota ngo ya logota anda ko simbela tangu susu nsakala ba téléphone obi pesa na pantalon na changer ba commande pas terre ayebi ne valeur na tango za 500 vie makaya na o edenga ina ile mo falo edenga yi vie so ka transport boule baby kapé na zo transport da pour le moment musale bébé bengana musana mine baby mingi à partir du système de transport bato ba yebaki na bango musala te mais na ba relation la bango pe te bubu après na bato pe bana mayela ngo na mutu ya musala bango pe bakomi na bakana ya musala c'est baby na ngo ya zo transport ka bozo ka transport donc bino nde boza bozo ba pena musala na bino ici et là musala et bebaki vraiment bebaki de photo ça les fondé musala et bonga OK ba yele pali kama boye yani mo sato lo bango na émission na watcha no voice yani mo sa meza ba mamusu pa le bia weza ekozala ya bien te po yo ko bi batu ba yoka ay makaya mutako ya gozo suti le ko la pambu a chindobo abwaki yo na mai kuna nzombo aliayo munguso aliayo kaka yo ta mutayeli kamno fo bosa sala papier usala papier talanga yo nde na kufaki na ngakutu nde pe mbongo na nga etikali kaka bongo pa mutu wana ne comprendre yani mosa ebisi ngai boss wana ndi mosi mais toi cela collègue na ngai qu'est-ce qui se passe entre Yann Mosi na Werason non qu'est-ce qui se passe entre Bambale ba tende ya minga pour la mambwana te mais yo boss wana to ko yibata to solo là mais ya lobaki yaye OK et puis baza batamboka moko ngana nanga mutu ya koto ya wala mamuna bango ba orange bango bale pe ba bandoi on comprend yangi ama ayebi wera nani yani mosi bien yani mosi yangi ama bien yama muna bango solo ma moni zo makasi ya zo pe makasi et sukela ga bongo pe na biseki yani mosi tika na biseki ya nono tika eloko wana azande ko nayo hôtel ki nange swaki nganga me tika mama ya to continuer à masona masula yani mosina nono OK Moussa Nabino tant bon bozwa ka ba contrat est-ce que vous a rappelé ba manager yani nde oza pena boye makaza na manager na avant o salika mo manager no sala no obe avocat na yo bosala ka yango potuni tunanga yo bie bato oto ba nyonso ba yo sala ka yango bato musuba ba manager na bango ba musupe bazana ngote nesinga soko mole bablo musuta musuna ke nangate na mettre avocat ata makayo ke ne pona $20 $30 fana yo ba ola kisoke au moni série à la cassette nazalaki déjà la VHS nga nazalaki da makaya to na ba CD nazalaki ba CD na te be monsieur bimi pardon ba film bimi et koko bukana nango pe image mona nango te mais moment oyo tozanda te ouais ba YouTube image etikali pona libela ba koko na yo ba kokololo batala boya koko la biso yeyo
Miraki Mozwaki combien? Tournage à table sur qui n'a pas payé $20. Combien de tableaux? La tableau qu'on va souper là, va souper le sachet la boîte à batunangai. Vous comprenez? Ngal ça ne comment vous bougez? To kanami pema, on a nzela ya Maluku, Sudiata, Moseka, Jonker, na Ewawa. Oui, nanga mogo. Bah, tout le monde qui est nini, tout le monde qui disait, ah, biso na kara Jonker, ah, bah, biso na kara ya boss Dani Sable na PC Mbote. Ah, toke baba, tozungi na. Ok, production. Ah, toke masolo ko luka mbongo. Ya mutu moko boy. Production teke bo production me bogo tambola na bino kaka. Tambola. Ah, occasion derrière. Ah, bozonga kaka bo baba. Ah, Sudiata. Moseka okoti ya. Bon. Toyebi ke bino bosala na bakana me mbongo eza na enveloppe autant. Bokabola autant. Biso to za nous na nous. Bon, biso ya écrit na biso nous na nous. Nous na nous. Nous na nous. Nous na nous, s'il fait ça. Et là écrit na biso nous na nous. Ah, il y a pas comédien. Ba comédien ba patron bazana nous na nous. Ah. Zela pour moi là na osalogie nous na nous. Zela nous na nous. Bosala radio kuna ka. Zela nous na nous. Kolotole. Ah oui bien moi. Odi kala odi groupe nous na nous. Zelo mo ba komba ba baza pour la kosi nous na nous. Oui mon boss Dani Sable. Vous appelez Adrisha tipo pe. Ana nous na nous. Na mo ngo matala mono kati kwani. Zela. On ngo matola sawani note. Zelo mo na bato ngo kasite. O ba na nous na nous. Oh nani. Na moni bibishi Moseka. Oh nani. Il est pas d'administratif, na moni Joker. Na moni Sundiata. Oh. Na moni boss Dani Sable. Nous na nous. Bon, OK. Donc kuna laisse la gâter. Pour laisser la gâter signifie quoi? Ndenge ba loup. Loup a rolia loup. Rien. Kuna bunzambe na bunzambe mutimo mabete na muninga. OK. Tant tozuki funda. To watu ni bakatsa za libandia. Ils ont déjà. Rien, exacté. Libandia moi na nga za lango. Suke do sila. Suke na na suke ba mindele. Tu na mode na biso. Rien. Ah, ya moi ba. Yo ba lisolo te. Yo lisolo nous na nous. Ba basimba moko ka to zimbo to fongoli bo kifunda. To bando kabola. Na tuni Sudiata au sali combien de tableaux et bombaye et bombaye pour la nuit. Même bongo ozwi au sali combien de tableaux yebisanga ta ça nous ma tableau ko tuté mazwa mais tala mbongo ozwi okoka eta mususu na semaine mobimba pe ko ba tourner déjà ata 4 fois ozwi pe ngote yango yo pona na vie à tol ke ya ba na vraiment tol te tolo moni na on a kabili bokanga na yo zana expliquer yo moni mbonga mutu balia yango fo osala musala oyetika bomba mozo mbongo ya pasi ata pa ya nzambe po pesa yo seke po contribuer pa na yo okepe pa nganga seke pe nganga na za rappel sacrifice o ozo pa na yo ndenge me opela mokili ngato kokanga na yo na wewe zo mbongo no pa pambate fo na musala on comprend ngazala masala nga mususu na pesi mbote bandeka bandu Nouville masala ngaza agi vice ministre la bandu Nouville mais ministre wa posilaki azwaki honorable Jean-Claude Bwanganga JC muto azape professeur na campus asala compagnie pe masanga na bandu Nouville marika ka to baté bako to sa publicité ba mo ba masanga kutunga mona ke pesa ko masanga na kombo masangeza déjà soko tuni batabandu Nouville est-ce que bona compagnie moko ya masanga kuna wa bisao marque benze ya gishasa camarade nanga mais nako satela kina zo mbongo na epamba bofuna sa ile musala neti karate bomo ape na bungi gishasa banu zala yé na zongi donc bientôt fola ke sala kuna maintenant kabino kangala mingi yo papa Koba te wa bakosio 3 ou 4 boye te bakosio Ok, boni présent Masumu.
relation na bino mbala eza ndenge nini po toyoka za papa na yo mais bobebana bozasuni bozalaka te non eza mama okena président masumu azosala bakana yango wana yokoma kolobaloba président masumu asalaka bakana yango wana mona benda na ngala wana masolo ya kala sera mobutu mama masera mobutu akala ta nazali na théâtre plus na longwaka nakoma pa sans souci et pa na groupe sans souci ya masolo akala bapart wana père wa alaksinga mosala eza sans souci masumu de brende dieka sa alaksinga bazalaka boy bakendeke boy basalaka boy omosoza na scène boy kwa masumu ezalaka pa sans souci kaka abakisaka bilo moko ya mikie tu comprends et puis artiste akofivre nini présence le sika bazar place au kendo ko lata ndenge ni bilo musa bakisaki yango mais ve masumu aza papa oyo na bana na ye oyo ndako babenganga yaya tu comprends bayebi et puis nga naza conseiller ya ye na musala na ye na amoni privé ndako na conseiller na ye. OK, merci na reconnaissance pour toyokaka ye moko penza présenté par Batu ye ndenga za boye po via ko selo mo bonga bisi je yo miye bata yo amasumu yo ko oh c'est vrai ngabi non ko silika beauté présent po biso so ba formation na répétition bo moi chef de groupe papa kati moi bando diriger bino ce soir adu finga bino pe azwata msusu eloko pa bambi yo fongola zoba nyama yo kancho école maternelle mais ba mikolo mais tanga pe na koli na tanga moto mokanga na CV âge c'est pour ça on peut comme évoluer baba collègue bato bazo chayo pe poa na musala na yo faut ko mema boye zala soute donc via comment yo kela tout quand vient na za salabantu signifie oh yo colonie nango ngo saba salabantu muto salabantu salabantu a fabrikaka muto salabantu oyo dit que petit junior ye pe ka fabrika ouais ba Nathalie ouais songa siko yana ba omba lebele bino ba comédien ngande siko yana ba omba lebele eloko salinga pena passe ça que ba comédie bolo ba mingi tolingani te mais soki moko na bina kufi na mona bozaka pena solidaire na kolela ya makasi omona be alo filmer kufika na boye election kana election de tout ça la gâte donc ça ce qui ozoya moninga na yo alo filmer kufika na boye babenga mais Olanda boye au moins banda causer la bango pété baina bango musika donc bazwa luka ba base na matanga moninga presque o mona o mabe makaya lobaka mingi mena lobaka na tina banatina moninga tanga zo souffrir okozwa te ki ya atela betele tout attend coulisse atelika ba question aya zo oyo lokoza problème bo ozo bela ta bango po komo bela po fani na ndako ba yesuko tango ye so yele ba caméra pourquoi otalanga na bela oko publier pourquoi que yo otalanga obe pesa singa enveloppe moko o filmer pourquoi ko pesa une enveloppe d'après basala quand on na ba lobby papa tozonga na bible ba biso oyo pesi oyo yeba musumu zana ka biso ndi ba journaliste to luka YouTube ne tambolaka mais ngaso ina ko pesa yo mbongo nako benge ngambe taya Pierrot que Pierrot ya matosi la zoke le utala nani na okabile nyo be ya la ketana yana sanse pa nzamba mona bilwa nyonso te wana tout osala nzamba mona ngote oui opesenge edenga la frère na ndako basombi saki ya loso bolinga basaki ya loso bopenga enveloppe pas nzamba mona ngote pas nzamba mona ngote na ba élection awa ba comédien belé ba postula qui nous on croyait que le kola bozali ebelé en tout cas comédien atami balé misatu boko bima mais là ça n'inga pas si tout le monde peut comédien moko abimité ezali peut-être manque à soutien ya bino baninga na bango ton comment inga zo tu na pour la moni biso pa mutu pa bimité ba musicien pe mutu abimité
Jean Goubal pas bimité. Mutu mon côté. Bon. Balobi tozong sanyo super ya Nzambe. Ngolo bani l'accent. Te. Comme on a eu fan calme, c'est comme ça ngolo ba mais hésité. Tozong sanyo super Nzambe. Do artiste tonyo ngana te. Mam super zalaka. Te, mamolo esami boy. Tamsu Nzamba lingi te. Nzambe tamsu alingi na yete. Na makambo ko Nzambe. Na ba comédien, na ba musicien. Na ba oyo pe ba camarade na msupe ba postile ko bazwa kite. Tozo ngisalo kumu pa Nzambe. José Baïla. Na to solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko to ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususa za na Belgique. E ko makate. Mais baza ni kuyiba. Ah na rembi na rembi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengene bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi ndenge kanisa ki za mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukula yetu kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozana agence moko ya si ebo kazi suri naka nangamba zeraza na tena baza continue JB Service akuna ezali Angolais narite nanga Angolais JB Service et par les amis Nzamba doit bongiseli bino na sima. Bokozwa na bino mamba bien pe. Il y a d'autres comédiens musu ba bise ba mbongo na bango moka poche. Kasi yango na lobby te papa na lobby yango na lobby. Ba musuku tu pe ba defaki mbongo. Ba mususu pe aketeka lupango. Te boteka lupango ngana zo parti na ngana posili ba teka ki pe. Kaka comédien te na ba du tout. Mais to lela ki longo. Donc eza eza ba réalité mboka na biso a. Bon, mona mutu musu ta musu pe na. Atala ba mboka musu pe mira. Obo posile ba musu pe ba vite, eza normal. Bon nde ba posile ba nyoto fa ba zwaka. Et puis ma solo pe na ogela musu batala na ba parti. Batala parti o leader na bango za pa boyo. Watabo parti leader ba makaya awo mela ba batumba wana te. O parti na mira kiafa. Mira kiafa ya bete ba masolo shey na bango wana. Atika to fina. Masolo musu ya ngo bongo. Oye bino wa comédien nazana bino to fanda kana bino to soutena ka bino soutena musana bino. Et loko tout le monde n'est pas bino signe ingratitude des amis. C'est vrai hein? Oui. Signe ingratitude ya makasi. Le baga artiste c'est quand on dit ba comédien là. Bon. Pour m'appeler le gars artiste baga ben grand. Mais ngana ba loba la ngango te. To check en général. Ya malam bazar belé pe na kati. Mais comme ça yo pour ça kana prise en charge de santé à Denise. Bien sûr. Bien sûr. Nazalango vraiment et voilà 6 cartes là quoi.
6 cartes. 6 cartes na bana. Na ndeni na bana ti. Moi si na bana. Minus. Au bénéficiaire na soutien wana. Oh. Pourquoi c'était le bail que na voter président Fachi massivement et puis nanko. Yaki liseki. Pour ce bazwa quitter siko. Na lela. Be yani mosanga matavia kende Afrique du Sud. Maman Denise, bravo Maman Denise. Neloko Sala. Donc tu go ça noter. Donc yango no moni pa ke netinga bana nanga libota nanga famille nanga bande ko nanga donc na ba faut bon voter Fachi Veton nanko. Bana ne bandi. Au procès de Maman Denise peut-être remercier. Bon na ba phone ezati. To le beli non ceux qui na voté pour na boye. Et puis na talibe mwana mboka Fachi Veton nanko. Et puis ceux qui bana nanga bazwa traitement hôpital mona bana bakonzi. Nga moko pe na zwa traitement sika mona bata bakonzi. Na bakonzi sika bazwa. Na talibe baninga msupe babelo mwa pe oyo penza do kufa. Mais ne loko oyo Maman Denise asala ba massa bazala bomo. Et puis ba massa na ba témoignaka. Akoya penza zo baté ba écouter souffle muke na se ba récupérer ba kenaye. Bazui abi ate o ko aza sire awa photo landela e to zo pour ko zapena mbongo ba meme tom sur l'hôpital mo ba négliger mbala mo ba tubi suku tongo dai le to go bosa na ete bo ba comédie ba bengra nga bengra te nga munyu so asala abola mpona nga na zomseka malamu na nga ta soko ye bando comparer Maman Denise na Maman Olive. Na webi se oza liboma. Pourquoi? Mais Maman Denise et Maman Olive ba muta ko boya te. Après muta ko boya te pour sala oya ko sala. Ba comédien msupe bazwa sens et pas Maman Olive. Vous comprenez? Bazwa pe sens. Donc to betting netting na betting ma bongo tilelo. Je pense que ndakati na kenda deux fois. OK. Kenda deux fois. Donc maman n'a pas contribué na ba comédien parce que vous avez le temps ya konde bon fana na Maman Olive de bozu pena bo binande to kende boye bo sali pena ma proposition na bino moko pour ça bino moko non to pesa maman proposition biso ba comédien to lingi pa maman o sala biso sala bo bono sala ngoto bondo kende kaka ba comédien o yebi ba comédien te et puis que bloka sisa bidimbo to sala film wana ngati le na zwa mbongo te. Ya batu misusu bazwa balisu basala pe bakia maman ngana zuite kaka bakonde misusu bake kota contre molema côté wana ngana zala figurante na film wana soki ya siko boke botali sisa bidimbu bomona na koya na bamai na longwa na yati Kishasa na sisa bidimbu na zwa mbongo te réseau ya kinini yozo mbongo te ya banan ba chapeau tozala tina to lobela wana te batu misusu tu baki ba figurant bazwa bambongo. Mais regarde, dit mon frère, bino boza koto ya dende boko landelanga dossier boete. Tika zela tala ba semsu mero atoke na bureau ba divorce ba nani ba vieux ma akufana nani. Vieux nani Mamri Koko Mundweri Tesha côté. Mundweri na batu misusu bazali wana ba continue dadi di Kambala ouais to kenda pa na bureau to fansi ba ça va mère pe azwa ba makaba bo siko kalate fona futa bino siko nga vraiment donc faut batu bala musala mama kaka bata bureau ndi yaki bazala pela batu la bango basolola o ndengeza mama mona ki ba comédien musu ba yaki faut ba libérer bango boye ba mususu ba beta mbolo susu kuna ba mais biso pe maman ngadi maman Olive me bino bozwa ba jeep sikoyo boyika oyebo yesu bolile ba pe bino mbongo ni ba kopesa bino ba mitema mabe ti maman wekenda ka boya Maman Olive a lobela bino pela que boza mitema ba a remarqué que boza mitema mabe
ndenge nga na yokelaki babi boza mitema mabe bozwaka bajip siko bato bazwaki mbongo te bapesa bango bino botemi so fo bafuta bino do bakomedi baya bongo masumu de mabe mutema mabe pardon masumu de brende mutema mabe ah bon to kaka wana te kasafu makaya allez yaka oh yé masumu de brende mata toza na sudiata yaka ah po mata tokende babengisi bakomedi kuna na ville mutambo alubaka mutema mabe wana et puis mangi to baka masumu mamutu mabe akala place msako azuba comédien mususu abengisi mususu ye pe kutu babengaki ye ya to koma na ville na kotanga bakomo te obenga numéro oyo aho yamba yote obenga numéro oyo bazo yamba yote abidi meko susu wana na telefone ka meko yorie meko ne masumwa ba mosu diata bi balbaka vieux ala mutu mabe donc vieux ala ka innocent na ko tete pour père nanga nzoka ba kombo wana ndenge balbaka masumwa ka mutema mabe nzoka masumwa bato ba musukutu elaka mwa babengi ye mais lokwa pe mutema mabe yina makambango batika pe ko sala pe bazuko zwa mbongo ngote batika pe ko sala loko ngote voilà pourquoi yango no moni bato mingi no photo bon ko bongwana te mais ko bongwana ngolo bani ponga sola zu mutal banga na bongwana na mona ke oyo ada sorcier ibu asala ka mabe mais akotika yango pe kaka te donc to yeba ko sala malamu to yeba ke role ya kiamfu ngala ko sala ngote ya makaya kiamfu ko sala ngote na biso baninga ba comédie donc eza pasi bon mingi bato balokota musala ngo kolokota biso tokembi nango tozoka bapota na makolo toboti bana bakoli nango ba ingénieur lor na pesio mbote mwana nga donc ba sagesse auto si sa classe kalate donc mwana na pesi bino mbote donc nalinga te basala na musalo bato bazolanda papa makaya bamona kaka yo na théâtre non ça papa maka na vie na yo obotama na famille à combien de personnes papa za vivant obotama na combien na botama na combien oh comme ça ma famille na vraiment mais oui pas non oza artiste tout oui père de famille papa Koufa, maman Zali, côté maman Nanga, Nazala Baleki. Côté père papa Oyangai, Nazape na Baleki. Donc Naza, mono na botamaki, tant na botami, papa la maman moi va continuer sous ezate. Vous comprenez que non, bah il na moi lié moi famille, il na kati, bah ba ate awa benga bakataki libala ne kufaki papa ke boye mama ke bo papa ke bota mama pa ke bota ne bali na ye on za na age na yebi pete na yeba pe age na zala na ngote ti diono c'est déjà bete so moi témoignage wana ndenge quand papa bakabona ki vie na yo bakabona nga na za bebe mwana moke OK bota na ke pa ya na ke na mama ya koko na biso mobile oyo ndoi nanga bidiaka aka chef noté ZZ kala emta bokolo ba classe notanya ngati yo vive ngala za mwana oyo na botemi na kitoki mosi natangi oyebi iles oba benga kola mobutu na fani natangi kuna natangi epe mbengu epe mbengu na kitongi moso la Kinsala la babalo ba fere na sekuna epembengu yake lupanga kuyuma me yake munene kuyuma pa fere pa za mona kote kuna ya ngala zo betaka liso yo mutolobiko et puis yo mutolobiki a vene ba fere et puis natanga susu na face à prison pas toujours la qui diplôme na biso ya technique wana et puis
oyo natanga so na njili seri moko bakimisaka nga ntango pere aninga ozwanga nakimaka njili nakenda kofana na njili na quartier 6 natuna question oyokaka ekwa njili continue namona njili te nakendaka nde panoko ndenge bakimisaka kaka bana mwana bawelela nakoma so na njili natangaka na laïque na 6 laki pesi mpo bana njili baloba tutangaka na ye mpe donc eza ndenge wana histoire longwa kuna ntango otangaka kuna oyetanga soa non ntango nalongwaki wana ye kozonga selembao nde nakozwa diplôme nanga awa na en face ya prison technique wana donc makaya mpenza vi na ye yango wana apesi bino mobimba epuis makaya atelier mais toleri yango sikola miniti oyo nakosala yango suu te so nasala bato bamonaka mwa mavuanga bamwaka nde nakosala bavanti donc tolobake au-delà de l'artiste comédien ozala mosala mosu vie masumu ayebi nga mpe na bosa mpenza na vi na bosa commerçant mpe kanga ngo kotangela nga tala nzela ya omoni ngidinga okoti ngidinga popo kabaka te kobima bozela nsima ndako tu nayebi donc nayebi mboka bambata nayebi mboka bambeku ti kobima kote oyo nayebi kopa kosomba ngumba sero awa na toteka awa nayebi tala tokutana na pesi mboto ezola mbwa Greffi Futila tokutana bacomédien na Luanda ngawa nayebi na ngaka nayebi ka Greffi Futila mais baye ko rappeler nga en coulisse oyo yebanga te yo ndeko nanga mombeku te nga na ndimi kaka po muta mbongo ta oloba ngabia opa ndeko nanga ngabela ndime ndeko ngwa ndenge nini wana pa kungwate wana pa kungwate watu zaki ba Meteo ba Gabriel Bakata sur la bossette na Chantal Manitou wayo c'est peu bien nali bango déjà 3 points pour ezali kamba ba comédien soka sa place a mona net yenda za likola baninga ngaso tant pas le bike bonga bioke et côté vraiment Greffi Futila liye zola mbwa yeba serwana abo bande ko nanga makaya ngana teleki ndeko ngo ya ndenge na mwe kaka nzete ça même $1000 abina ya jeudi poto solo la tanga tena ben 1000 solo yo yebi na mwana to kota doute ba kamera ki soma ba louer ba ndako louer nzela ki soma tozo ya boy futila nazongi donc voilà na yebi koto na trop na yebi copie deuxième république na salango kala ya diamba nazofumba ba diamba nazoya koteka la kishasa na uchana makuba donc na kope belé na mutu na ngaya ipo omela pe diamba non na melate na banda oteka po père na anda mo grosso OK na oteka ngo vraiment donc na yebi belé na mutu na nga oyo vrai non na yo oyo ba botela yo to bike non na yo propre exactement non bidiaka kombo ya koko na nga bidiaka koko na ngai anda sa no TZZ la chef ba mécanicien quoi ba grand car bani bidiaka oya poste no Congo ya papa nanga donc Congo c'est Nzambe muto basala ke mabete Congo komba papa nanga do bidiaka Congo c'est wane uti na Pierre poko na komona ki Pierre OK donc bidiaka Pierre nga siko bidiaka Pierre mais c'est bon na sirno banda ko bengela ko bar na ngana comme susu bando benge Jacos baki batumo baki be sima be soki atomboki batomboka soki kola bangala bo masumu na yokaka batuso bando banga Jacos ya fier na kitoki mosi na lingaki mwa mataba nde zo tunanga bakisi na lingai propriété bando banga or blanc bakombo bele mais sikoso totozwa kombo makaya wana na apesa kion non kombo ya makaya eza nga moko vraiment pota na sala ba groupe na biso quartier bana selimba bayebi masana nga mbuta bango masana nga mbati foi tonda ko jouer na ba quartier donc jouer tina ba makala kuna ba tuta furuba ba masa mo ba tuta furuba kuna ba groupe moko za ba ngaba kuna nga na ko jouer comme nga mansapatu
makaya mayuma donc mansapatu makaya mayuma diata musiuka momwini mazumpasi po mo batete na bakate zalaki mo tamuso sata musu bakinzonzi siko nde na biso ke nga tambula bakote wana ati netu komba makaya mayuma wana papa moko ya ba wala ku bambe kutela bambata na mboa mo babe ya kimakusu yagli kambo muke yoka mono etala mono makaya mayuma ndiata musiuka kundiata mumwiniko ondieti mumwini mazumpasi tala donc azolakisa déjà position na ye ngai nira kiamfu makase kauka nyatanga na tongo soko nyatinga na moyi nazalaka makelele mingi donc makaya mayuma eza bongo donc eza makasa oyo ekauka banyataka ngo na tongo tango moi mibite wana ezali banini tutu tozonyata ye achani makelele te moi soki ezwango ekauki soko nyati ye banonyata makasa ngo oma makelele donc eza pe na sens ndenge aza boso tu pe ba comédien nso ba biso ke makaya nda bongo vi wana yalaka zane bien soko bebani na ye boko beba okebite bolo bala suta tomboka makasi après combo na yo ezwa impact makasi na vie na yo combo makaya wana kasi ozolo ba impact ta vie na yo hala yo zolo bango ça va tenga tunde yo na tuninde yo ngala combo nanga sai nango yebani monde entier obabike makaya ba so ba minga pela combo abidi akate siko ndongo monaka vie na yo ndongo kota vie ya théâtre otika vie na yo étolier omonaka oza dans les bons ou peut-être regrettant ah ya na regretter les années tolombi passer mo kazo prier na ye a passer mo à l'église na ye église ngo za la bato les ala bacha mabayo tu na so regretter so ko ma passer pourquoi pour nanga esalinga pe ezapel ba camarade misusu totanga na bango basala ba misala oyo tamso ko mona suki ya ndenge nini mais bazwa ta kotangisa bana te nenga na théâtre na tangisi bana bazwa diplôme ba tout na sali vie o mutu amona peke vie na ke na sombi mutuka na théâtre mo mabele na théâtre vous comprenez donc dans les bons et l'autre pendant kolongola eza te puis batu muso ba pembe na pe la pesa ba idéologie te oyo boy dans les bons ville l'autre ça va ok tout le monde chité émission na biso bat bazolanda yo lelo année 2024 soko lingi opesa message même pas comédien surtout dans des botambola année 2023 beaucoup 2024 oko le bani pas comédien surtout tant que papa makaya mbote na biso bandeko na biso ya théâtre ba collègue elo na loba kaka so na bika to banga nzambe eloba maganango linga makaya ndenge okomilingaka linga sudiata ndenge okomilingaka linga kolinga mabe moko te pola muninga oya poison to chesa la ba poison ngana boyaka yango to chesa la ba poison te to zala nde na ba biloba loba ya ko fonder makambo oke ko chango na place ezate likambo ya secret tangu susi ya zigura explique ya bino mbale yo kozwango oye nango place ya makaya makambo ya Christian Peti eloza nango secret ya bino mibale yo kozwango ye nango pa ya mama Kalunga biloko wana totika tozala boye et puis to bongisa musana totika masolo te ticket ya pamba ba producteur ti lelo balelaka fallait ba récupérer musala na bango mais biso moko to bebisa musala ndenge baloba ba producteur bazako kosa bino sala ndenge ni ba producteur bazako boloba ki ba kosa bino c'est le ba dire ba collègue mais mutu mo petit lelo tonga ndako étage azate ba kosa ki biso ba tongi bandako na bambongo na biso mais ngati lelo na mona na mutu tonga ndako étage te na mona ngate toto si c'est mission voilà boka bashil ba saoula langa ba somo trop wala tikelo miko na le vrai maboko bank te tendai na pesio mbote JC Bwanganga honorable na pesio mbote bana groupe MM mobimba ya groupe nanga na pesi bino pe mbote
fondation Bibiane Zimakanda na moko mama Bibiane Zimakanda bambote la bino ngwana Trésor Kama na kata Kishasa na pesi mbote Evan Bigogo Yalandu Demonte Mukonda na bata Swed na pesi bino bambote bo bamabanga ngo pe bato bazebele mama soki fwani eyenga mama na biso mama ya bana ebele na pesi pe mbote epa ozali Gibson Mutukondolo na pesi mbote wana boka pe ba musicien na kopera na bango Gibson Kibuti na ngai Kabose na pesi pe mbote Lofombo na bosanité Adrisha tipo na pesi pe mbote siko zali nuna no nuna no ningisi wa okanza ilo mo fonde omona pa ke nuna no wala ba na mi oliana nuna no na bosani pe te boss Dani Sable le boko nzambe eza likolo na yo oyebikisaka moto yo asungaka batu nzamba bundelaka ye. Merci beaucoup na mbaki pona bino l'artiste comédien Papa Makaya. Ce qui est sazongité biso meto kutani mbalasima. Je pense que batebele Papa Makaya balukaka numéro na yo opesi numéro te vraiment Yesu pe akozonga na lisusu te. Yesu akozonga lisusu te. Yesu akozonga kaka na mabe na yo oyo zosala. Tango ko bela po lisumu nyonso ebelaka. Pardon na komi nanga passer te. Lisumu nyonso ozo sala e okobelaka yango kaka lisumu ememaka bato na nzela liwa yango wana Yesu mbala moko omoni ya ye. Tu comprends? Donc passer te men expliquer bato numéro ti balobaka tous epe ici ba yango wana o Yesu akoya ntango mabe na yo ozosala okozongela yo nde omoni Yesu aye. Numéro na ngai ezali so babengi yo kaka kopesi Makaya beaucoup pesa numéro na écran te so babengi yo bala pesa numéro Makaya le bébelo yo ndo zi opesi nande te Makaya beaucoup pesa numéro mukolo zela mukolo yambaka fere lo baka ndeke pesa numéro na mukolo yambaka fere d'ici la prochaine numéro na yo sukiawa naye nakosanga nanga libosa bozambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo bisenga senga nzamba londe nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemi bi bisenga senga nzamba londe lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga lesa
lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelelele nalingi mobala oyo